Mbote na bino lelo toyambi Miss Congo États-Unis oyo alongaki lobieleki concours ya Miss Kombo na ye Joyce Kasiama. Mbote ngai Joyce Kasiama na sepeli mingi kozala awa na journée ya lelo. Merci beaucoup. En tout cas félicitations mingi. Donc Joyce yebisa biso ozo yokandenge nini oko remporter concours oyo ya Miss Congo. En tout cas na sepeli makasi na pamboli nzambe pona ayoneli losambo na ngai ozalaki rêve na ngai depuis nazalaki mwana muke na 7 ans na lobaki ke na ozala Miss Congo ezalaki vraiment rêve so na pamboli nzambe en tout cas. Wow, donc elakisi nini pona yo kozala Miss? Kozala Miss Congo, en tout cas projet na ngai na plan na ngai eza kosunga bana na biso na mboka na nzela ya education, kosala ba programme pona kozwa ba donation, pona technologie na ba matériel, pona classe kopesa biso bana na biso na Congo, na pe ko aider na kosunga ba jeune congolais awa na États-Unis ba embrasser culture na bango aussi. So kozala Miss Congo eza vraiment kosunga mboka na biso. Wow, alobi kozala Miss Congo ezali kosunga mais oza quand même jeune, est-ce que okoyebisa biso oza na âge nini? Naza na 19 ans, natangaka na université, naza na deuxième année na ngai na Delaware State University. Oui. Otangaka nini? Natangaka communication na journalisme. So oui, je moko ngai pe ningi na sala ba émission na batu na poser pe ba questions et tout. Donc yo pe oyamba la prochaine Miss yo potuna ye ba questions. En tout cas Joyce olobi kozana ba rêve ebele. Donc toloba soki lelo ozana Congo et que oza peut-être 10 petites filles bazo tala yo bazo landa yo pe bazo yoka yo okolakisa bango nini? Okay, na kokoloba ke na motiver bango, na pesa bango foi na confiance pona baza nango na kati na bango, na tuna pe bango est-ce que na Congo bozai na besoin nini boza nango te, na tuna bango na poser bango ba question pona to créer loko moko oyo koko aider bango spécifiquement. Aussi na lobaki ke projet na ngai za kusunga bana Congo na nzela ya education pona ba classe na sala kana fondation MZ Congo Foundation eza fondation o esala kana ba jeune na ba orphanage na kati ya Congo. So na sala ba projet pona nazwa ba donation pona kopesa bana na biso na kati ya classe na école pona aider na technologie et avancée. En tout cas, Miss Congo, c'est vraiment, eza vraiment malamu, oza quand même jeune, oza na ba projet ebele, obotamaki awa to na Congo. Na botami awa na États-Unis, oui. Na botami awa na. Et oza pe na ba projet kozonga na. Oui, jo moko na okende Congo, en tout cas na nina kende na mona place, mama na ngai abotama, place famille na ngai bazali kovanda, na mona province na bango. Maman na yo awutiwa parce que yebisa yo nayebi quartier na été mais nayebi ke auta ba Congo. So tozali Congo. OK, tozali Congo. OK, d'accord. Donc ça c'est magnifique Joyce Kasiama. Est-ce que lelo oza Miss Congo mais est-ce que et suki kaka awa to awa na États-Unis ozalaka da ba projet mususu par exemple okosi la classe donc siko ozala journaliste, c'est ça? Oui, so na suki awa te en tout cas na université nazalaki Miss Freshman of Delaware State University pona année na ngai liboso siko na koti deuxième année na osala Miss Congo mais naza aussi na kati ya armée United States Army National Guard pona État of Delaware. So nasaka na kati ya armée na servaka communauté na ngai ata na Delaware or na ba mama congolais Congolese community na kati ya bâtiment na songaka pe kuna na saka service. So naza vraiment na kati ya communauté na ngai ko servir. Zelana no lobby ozana armée. Oui, nana armée. Okamata kape banduki. Oui, nasaka na kati ya armée et nasalaka relation publique so ba photo ba
koyamba bato na kati ya armée kopublicité yango mpona bato bazala encouragé ezala na biso aussi na kati ya armée. Ok, na comprendre. Donc oza na service ya communication service na communication na kati ya armée. Oui, bangisinga mwa moke bobanga te. Ok, so donc oyebisi biso que un jour okozonga na Congo, mais est-ce que oyebi déjà culture congolaise? Oui, nayebi culture congolaise. Nayebi banzembo ebele, nayokaka banzembo ebele gospel, mais congolais Mike Kalambai, Moïse B et José Nzita na kola vraiment na banzembo na bango nyonso nazali koyemba yango nazalaki ka na 3 ans 4 ans, mais naoyemba banzembo yango na lingala. Na biloko kolia nasepelaka na kwanga, fumbwa, makayabu, safu. Mama na ngai atekaka babiloko wana nyonso. Ah bon? Oui. Mais faut nazwa adresse na ye na oh là là. Tobe so contact. Il m'a quitté. D'accord, donc oyebi ba artiste, oyebi pe biloko kolia. Donc nanda kuna yo oliaka biloko ya kolia ya Congo, hein? Oui, naliaka kango nyonso, nayebi pe kolamba, pondu, fufu, nalambaka na ndako, nasaka bongo naliaka nyonso. Mama na ngai azali ateka kango depuis nazalaki mwana moke, so nazalaki na environment wana kaya congolais. Mais oza pe na culture américaine na bandi? Oui, naza pe na culture américaine. Ezalaki mwa pasi na ebandeli ko balancer omoni okei na classe eza nyonso américain, anglais. Okoti na ndako okoti na kati ya porte wana ebimi lokola Congo, like toza na Congo na ba théâtre, ba conversation nyonso, baloba nyonso ezaka lingala. Na ebandeli ezaki vraiment mapasi ko balancer yango, mais Nzambe ayedaki ngai nazaki pe na discipline euta epa ya koko na ngai na mama na ngai, so yeah. Ozalaki kovanda na koko na mama na yo? Oui, ndako moko avec tantine na ngai depuis nazalaki mwana moke. Ok, yes. Donc bango nde babokoli yo? Oui, babokoli ngai. États-Unis. Oui. Ok, d'accord. Mais est-ce que eloko nini olingaka na culture ya États-Unis, eloko nini pe olingaka na culture ya Congo? Na culture na États-Unis na kokoloba ke nalingaka vraiment ndenge tozalaka mwa open. Omoni ezalaka vraiment caché te. Na kokoloba nazali kokende na école bazalaki vraiment kolakisa biso babiloko nyonso sika. Ezalaki vraiment open environment. Pour na culture congolais na embrasaka vraiment musique na biso na culture na biso, musique na biso ebutaka loin. Na kokoloba eloko moko oyo etushaka cœur na ngai, nazalaka vraiment connecté avec culture na ngai eza musique wana congolais. Musique eza vraiment eloko moko etushaka cœur na ngai vraiment mingi, so culture na biso ya musique banzembo ya congolais connectaka ngai na Nzambe na pe culture na ngai. Oui. Ok. En tout cas, ils ont vraiment essayé mingi ya koyamba yo. Est-ce que vous avez peut-être un dernier message na communauté na yo? Oui, en tout cas, message moko na kokoyebisa bato nyonso eza kozala toujours na confiance na kati ya yo moko na pe kozala na confiance na kati ya Nzambe. Nzambe ayanoli losambo na ngai ndenge ayanoli losambo na ngai kozala Miss Congo, ayanola pe losambo ya bato nyonso oyo baoyoka ngai bayoka voix na ngai, bayanola losambo ya bino na kati ya motema. Nalingi pe napesa merci na communauté ya ba-Congolais na kati ya Baltimore, ba mama Congolais na sepeli makasi boyakaki kosupporte ngai. Nzambe apambola bino mingi. Nalingi napesa merci na ba pageants directors na biso ya Tina ya Tendresse na sepeli makasi Antisifa. Merci beaucoup edaki ngai semaine mobima pona eloko ya Miss na sepeli makasi na bwakisi kombo mama Selina, mama Feza Mutesi, ba mama na ngai na papa Edi Etondi aussi papa na ngai na sepeli makasi. Nzamba apambola bino. Merci. En tout cas, message kitoko. Joyce Kassiama, Miss Congo, États-Unis. Merci.